yango il faut to kabula. Il faut to kabula eloko to bengi bokoko na ndinga mabe na bokoko na ndinga malamu. Pusu to soli yango kaka vague bongo. Merci ndeko Odon. Peut-être wanande lokola o moina no clair na introduction na ngai te tika na kota awa na section o peut-être ko eko sunga yo po yeba ete to sito tuta ki déjà clarification entre misala oye mona na banzela ya bokoko oye sali ko sala ete kufa esili kokota titre likambo eza bokoko te. Titre ya émission na ngai ezali kufa ekomi eloko ya pamba na société na congolaise. Parce que toza ko sala statistique ya 8 millions ya bat baza ko kufaka na est, mais toza ko sala statistique ya nombre de bibembe o ezali ko kufaka chaque jour na babalabala na bisote suite à une certaine négligence ya batu azana mbongo ya 1000 francs pour que ne ko traiter le mwana te, mais akei na bokoko, akei na tradition te. Je suis très clair. Oya liya défendre bokoko oyo ngana za ko tindika na kwena na pesa ngo hyperkit. Ete nazali ko lobela utilisation na lobaki bien nazali mwana ISTA. ISTA signifie Institut supérieur de techniques appliquées. Quelle technique? La kisanga comment ko bongisa télévision, ce n'est pas que na inventé télévision. Par place on nazali. Nazo kene na liloba appliqué na société na biso. Nazali ko kena bokoko appliqué na société na biso. Application ya culture na biso ya tradition na biso elongwe na tradition ekomi na bokoko on a kala na les années 50 60 ezalaki koloba melate na 2011 bokoko ekomi une certaine religion na tangu na biso les années 50 60 bokoko ezalaki religion te. Il n'y avait pas un père spirituel na babiloka bokoko, il n'y avait pas mutu azali chef spirituel kola biloka bokoko, il n'y avait pas église ezalika yaka aba pesa yo maya bokoko, il n'y avait pas une église za kotindika batuke na cimetière yela biso mabele ya bokoko, il n'y avait pas sinoke mutu alingai bokoko zonga na village. Place na komitika na kota na section oyo. Ngai tangu na silisaki ba examen d'état na ngai. Na zonga ki na interna place azali ko tangela pona ke no ko futa minerval ya petit azali ko lana ngai na sima na kei ko futa na futa ki kamino na zwa ki kamino wana batu wana bayeba ki ngai paseke na kolela ki mingi na interna wana ya nkolo na retour na lala ki pa ya préfet des études na ngai ndeko veron ayebi dovel kolala na lala ki wana ba 5h du matin 4 même pas 5h ba 1h du matin pak batu ba ko toke porte baye et pas préfet des études directeur ya école na biso que pesa biso garçon oyo aye kolala a parce que na erona internet aja okangana kenaki quelques semaines avant pour no futa mbongo ya Minerva pour na ko assurer classe ya mwana ya leki na azakola na sima ba étude directeur alobi ce n'est pas possible na erona iner oyo ngana bimisa mwana oyo aye na ndaku na ngana pesa ye epa na binome abenga kinga na salon abi est-ce que zambwana oyebi d'abord bat oyo na bi oui na yebi ongo mais baye ko senga yo okene na bango place na imoteme beti kaka na bi est-ce que par hasard ndeko na nga kufi ou quoi na tuni bango est-ce que toza na ebembe est-ce que likambo ezali parce que ces gens là ba garçon ba abel bazaki ba ya na yebi bango balobi na nga no problème ezali te toza na nouvelle to kopesa yo meto kende po na famille na baza na besoin na nga préfère tuninga oza sir na batu oyo ngana lobi oui nazali sir na batu oyo alobi alors bima kene na bango lokolo sengi yo moko pe okende nde place wana na bimaki na mataki na kamino tango na koti na kamino bandeko bolanda ngai chauffeur na côté gauche na côté droite ba bloquer ngai na kati ba bilelo komona tozokende na yo kuna lelo so yo kondima te komona na mokuse bakumba inga butu ti 2h du matin na ville moko ya kota kimvula kuna na kota ba inera ndeko veron ayebi kota na kuna nde ya koleli mingi na komi wana na kuti village na batie ba mine ba kolemane ba kifonsoni ba mbunde za ko betaka batu batie ba biloka bokoko ba zebola ba batie ba ngula na bilongi ndeka boyebeli ba tradition na biso ezalaka tradition versus bokoko yango to ko mama conscience landanga yo mtu za ko senga tradition to komi wana batu nyos bali ko ba Jacques parce nga vrai comme na Jacques Zambwana na botamela nango komba Joachim na yeko zango na Angola Jacques ngana tayi na bipe comment toute cette population ba yebi kombo na ngai Zambwana Jacques comment na kama ibabi okondima kama minongo za ikuta minda te to sala accident nzela
tokoma ba vandi singa na pembeno na moni ba mama misusu zaina ba bele ba lali ali bimu pasi ba mususu miswe mona kasusu te nini babi yope okoma neti bango na bi ah na likambo nini na tuni batu zaina kamni ba master totanga na bango ba mususu sisa ba class avanga ba koma chauffeur kamni wana babi yom to yiba kimbongo na bi ngai na yiba kimbongo babi wi tang bakumba ke na interna mbongo ezalaki na kata mutuka oyo mbongo nyonso investment basalaki par jour yo muto zwaki yango yo muto yiba yango yango to ye awa mama ndona oyo mama mbikudi oyo ki église yo nzika bao ba yebi bakongo yo nzika boko yeba est très bien ye mama ndona na bango ye la prophétesse na bango c'est l'église de réveil c'est l'église spirituelle ba mona kingai ezalaki ngai ah ça va na vando na preuve vanda wana bazui escargot moko ezalaki na singa balobi loba ke soki ngai Jacques muta yiba kimbongo oyo escargot descende na lobi soki ngam na yiba kimbongo oyo escargot descende escargot ekitaki ah badoli to reprendre cela bi to reprendre lisusu soki ngai na yiba kimbongo escargot descende escargot ekitaki donc ba démontrer ngo ngam na yiba kimbongo mais ngana motema na yiba ke jamais na yiba kimbongo wana te na lobi la ça va bolobi la na commander escargot na ndenge na lingi immédiatement na utiliser science na ya math physique na salaka na yebeke un corps eza na espace eko kita sous force ya pesanteur kaka mais corps moko eko na mabele po esala apesanteur matana likolo jamais ko sala manabi trick eza koleka awa na lobi na mama wana ke simba so escargot ndenge ezali ya simbi na bibo parce que escargot ezali na katikata singa soki ngai zambwana mutu na yibi mbongo oyo escargot monte mama wana kanyi escargot non yo petit keba yo ya po ya ko yebisa so nini ko sala teme yo sala oyo biso to ko tinde yo sala bia soki pouvoir na biloko ya bakoko ezali pourquoi pas ozwa escargot oyo na puissance na yo mama ndona yo mama mbikudi yo tata prophète boza awa bon matisa yango na singa babi oyo esalaka boye te tanda esala inga na zwisi yango na pasoli yango na fingi population nyonso congolaise ezaka place na bozali bazoba pour ne pas savoir que mama oyo na ba laboratoire na panzi yango est-ce que boyebi te ke singa mi balezali awa soka ningisi singa mususu escargot et utiliser force pesanteur na poids na yango ekiti na se pobo ya kokosa make yango mutezali force na démonstration bokoko na ye place wana nazalaki ba famille oyo ba mama na bango ba ndeko na bango bazaki na bibembe wana presque balaki kokufa ba miso ekangama bango ba cause ba melisa bango ba nkelo ba melisa bango ba mai wana ngapeza ko zanga na pembe na mela yango après que confirmation yeke ngam na iba mbongo papa ya village ona tanga moni batu wana bazaki na pembe ah donc biso pe escargot yango ka za ko utiliser pona okanga ba ndeko na biso ba ndoki bla 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 donc ezala ngo boyete na biboza ba zoba na fingi bango nkolo ya village na minute wana apesa ordre na tata wa biko mosoki yonzika ke longwa na village oyo na butu oyo na lingi lisusu koyoka yo na konte na ngai te achassa bango c'est moi zambwana muta bengalaka na fait échouer église yonzika na bakongo na côté ineranvoisi papa Véron Mulumba ayebi côté wana ngam na chassa bango na 1978-79 donc c'est pour vous dire que tradition toko samate mama mise mama nane oyo utiko pe mama feza utiko koloba awa ko troubler population congolaise te quand on parle de la tradition au Congo on parle immédiatement de la culture et notre culture est reliée na bokoko oyo ekotisi buzoberi ya kosakana te bokoko oyo rien à voir vraie tradition bakoko na sezaka de 1950 tina sekuna de 1960, na rappela Kibino, Mobutu Sese Seko avec le ministre des Affaires culturelles qui est Papa Etienne Tshisekedi. Bango batu ya liboso bakosaki authenticité na Congo, bakenda ba village nyonso ko Kongo la bampungu, ko Kongo la kopesa ba chef coutumier so ba valeur et ces gens-là tant bazwaki valeur na Congo bakomi ko tamna na avion na Mobutu. Congo nyonso komaki l'église catholique babikeko tengola, église kimbangiste tengola. Partout, moi je suis moi na koli na 60, 70, 80 na data leloyo. Nazali na esprit ya justice pona ko juger mutu nyonso pona yebisa yo Congo. Tozalaka na biso na bakabanganga oyo te. Tozalaka na makabokoko oyo te. Mobutu na ekiri na yeba baye ko kotsango mutu esalike tina data leloyo. Bokoko ekomi ko progresser na tradition lisusu te mena buzoberi. Na yebite mama mise soko za likambo ko loba pona kotsake na kala olobaki na zela nanu. Soki te tokena mutatoko.
Butatoko na banda wiko pesa yo antenne kuna. Matunda. Nakanisa papa Joaki olobi eloko moko bokoko. Ezali nango mabete ndenge mama na ngai auti koloba awa. Mais ezali nde batu oyo bazali mabe oyo akoyoko ya ba fraudeur bazalaka na eloko nyonso. Kete a profiter na sima bokoko asala ya ye mabe. Ezali pe loko ba pasteur. Ba misusu alingi kozela te kete atanga tina suka ya mboba tia loboko akoma pasteur. Mais lokola aza pressé azotala bit moko boye akolinga sala eloko wana kama mbangu po atteindre kama objectif na ye. Ndenge moko pe na bokoko. Bokoko eza na mabete koyeba culture na yo. Po soki tolobi on a lingala bokoko esone mabe, mais soki tolobi on a français obima kitoko. Mais batunde ya mabe bakoti kati na bokoko. Obe batu mabe bakoti pe kati na ba pasteur. Voilà ce qui a troublé koti sikoyo. To komi apinda mutazo ba te pa nina kende. Merci. Merci Mbutafu Mutoko ngai tana za koya na kopesa bino après kende ko devait sa pesa biso musique. Na pesa bino ba section oyo makambo ya bokoko esili ko sur la place na yango na démonstration na yango pourquoi to kima makambo ya bokoko oyo etali ba tradition oyo ekomi ko baby sabiso précisément na liwa émission na ngai ezali ba liwa ekomi eloko ya pamba na bini na biso. Pourquoi ba poison ekomi ya trop na cité? Pourquoi ba mbazo ekomi ya trop? Pourquoi ba malade en PC ekomi ya trop? C'est parce que licence ya muntu kokene ko yekola ba misala oyo na batu ba yekoli misala oyo ba komi ya trop ba développer ba poison oyo ba développer ba microbe oyo microbe ngozo circuler na cité na biso et que l'état na biso aza incapable ya ko contrôler ba biloko oyo et komiti na poto na bavion et komiko ya sinon que tant to zonga na nzembo oyo na ko yebisa bino déjà que soki kolieza ko ya euti na Afrique yo mobile euti na kota mwasi na yo keba yo mwasi kolengo euti na kota mwasi mobile na yo ba prepara kyango kuna keba parce que culture oyo ya développement ba microbe oyo et comme science moko unique science ya mayele ya kindoki ya kidiabori ya kibuzoberi oyo komi bien développé et puis ti bat na poto basili ko koma yango baza ko importer ba microbe oyo na ba avion eza ko yela kana ba cargo ndeko deves pesa biso nzembo comme ça na ko ya na ko pesa su mama iget et puis na ko pesa su conclusion na ngai ba ndeko to sana ba minute mike etikali awa à vous l'antenne ndeko deves. Ndeko desve soko zali wana naza ko senga régie apesa biso musique pongana tirer conclusion na tango na kozonga. Radio Télé Lisolo.com. Merci Régie. Merci.